soki ozalaka moto alokuta na kombo ya baninga par rapport à mabe epai ya chef pona baninga bakoya qui anti-valeur la corruption d'ABJ à bannir déstabilisation ya administration ya mboka toboye. Je suis la voix des sans-voix o elobami na se na bimisi likolo. Avec un salaire de 200 000 tu as construit les immeubles partout. Tu as acheté les voitures même construit les villas au 7e femme. Tout cela avec l'argent que tu as volé à l'État. Osa vraiment Moyibi. Avec les contrôleurs d'État très corrompus. La République est devenue bananière. Biyou Bipé et Leki. Moya vente ya pétrole, boutique à côte détournée. Mbote bandeko balandi ya mbongwana nazana esengo ya kozala lisusu liboso na bino mokolo ya lelo pona émission na bino o bolanda kapenza na bokebi o bolingaka mingi mokolo ya lelo toyambi pona bino mwana mboka Pati Malanga oyo azali bongo moko ya ba communicateur ya Puna pe président national ya jeunesse ya parti Puna elongo na yende tokolobela o etali actualité politique lolengeli ni parti Puna ezali kotambola pe makambu mingi o esalemi na kati ya ekolo Congo démocratique notamment na est ekolo Congo démocratique pe bokoyoka kolobelango awa na kati ya émission mbongwana mbote na mwana mboka Pati Malanga. Mbote mingi mama Rosette ezali ngai wabino Pati Malanga somi ya ba congolais nyoso tu nazali moko ya ba communicateur ya Lingomba Puna pe moko ya bakambi ya jeunesse ya parti babengi Puna. En même temps je suis le coordonnateur des communicateurs volontaires fatistes tozawana kaka pona ko accompagner vision ya tata mokonzi ekolo pendant mandat na ye kino oya malamu pe eza ko bonga maliposo. Lolenge nini makambo zali koleka na kati ya parti ya unité nationale parti Puna ndenge nini ba activité bozali ko sala mikolo mabongisi nini o esalemi na kati ya Puna? Oui, Puna butulo kola moi azali parti badaba bengi parti de l'unité nationale, parti ya bosangisi, parti ya bolingo, parti ya boyokani, uta vivant ya Kondo Jean de Dieu Bolikango kino mokola molelo totambola toujours na philosophie waye oya lingaki unification bomoko parce que yende mutu abanda makambo ya ba dialogue ya bosangisi batu azali moko azaki unificateur pacificateur raison pour laquelle biso bete banaka na ko suivre kaka même ligne na ye partout abiso elongona mwana mboka honorable Élysée Bokumwana Maposo communément appelé rescapé de débauchage ye mutu aza kozwa ba responsabilité nyonso etali parti pona koyeba na kotambusa yango pe na ndenge elongo bani raison pour laquelle bokotala ba différentes provinces Puna ezali koevrer pe koexister pe kolakisa de quoi qu'ils capable sur terrain comment on appelle kotala même na ngumba ville à Kinshasa tozali toujours ami na ba disposition par rapport à organisation ya parti koyeba nini ya ko mettre yango en visibilité koyeba nini ya ko mema yango lisusu na action ya minene oyo eza ko se pointer dans l'horizon na mikoleza koya mais ce qui est important pour na biso vision oyo Puneza ki na yango de viva ya Kondo Etienne Tshisekedi kino mukolo malelo eza ko continuer toujours kaka ko suivre même ligne wana. Mwana mboka Pati Malanga makambo moko yuti ko salema ne ngoma mokonzi Kinshasa awe ningisa ki penza pe pesa ki pasi na quartier Kingabwa ezomi na commune ya Limete wapi bakendaki ko kundola o babengi na lopoto démantèlement ya réseau moroto groupe moko ya ba milice na Kingabwa o ba attribuer yango balobi ete zali ba milice ya UDPS. Lecture nino sali par rapport ya découverte wana ya pasi pe ya somo. Merci beaucoup Maman Rosette kaka ndenge po yokaki ndenge ngai pe Pati Malanga na yokaki mais nazali un peu déçu koyoka nde ba déclaration ya bato mususu balikiti na ba etando ike ya ba mboka ya ngele kuna pona koyeba na koloba oyo ezali le contraire soki bazana ba preuve to kokoma na justice ba prouver biso si réellement bazana ba preuve parce que ba déclaration ya modèle wana ekoki ko uta kaka na bato oyo donc mitu na bango ebeba na makelele ya nini na makelele ya ba rébellion na makelele ya ba massacre na makelele général ya UDPS ne ya bengi bato wana lobi et ça zolobi to bazonde bato bazana malade ya mutu c'est ça ozo finga bato bozo talisa bato mosapie te sengeli bango balobi ezali UDPS bino bo prouver UDPS a prouver ete ya solo ezali bango te non ce qui bato be sengeli ko pesa ma de part et d'autre mais il faut que ba Maman Rosette biso
lingomba ya UDPS longola ba allié na yeto bunda licho ba bengi licho non violence soki to na souci ya kosima mandoki na koyebisa yo de vivant ya kondo eteke ya kondo Tshisekedi ba proposer mandoki ba proposer asa la rébellion ba proposer makambu ya ebele ya mabe o ekoki ko même renverser pouvoir au la pouvoir ya régime passé na par la force mais moi na mboka kondo Tshisekedi vision na dans qui lit non violence vision na qui beaucoup plus basée sur l'instauration de l'état de droit, démocratie, justice et progrès social. Raison pour laquelle la que tokozwa pouvoir oyo na mando kité na désordre té mais na kimia na voix moko pacifique oyo latinzoto. Dès vivant konde Tshisekedi to yeba ki makamba ba milice ba dinité, so to linga to sa ba milice, mais fallait to ça la montant to na opposition. Mais comment fait-il to sali yangote? Moi na mboka ta mo konze ko Félix Antoine Tshisekedi. Mais non, et là toi qui parti phare ya opposition en mboka oyo. Qui respectait des régimes à Mobutu qui n'ont pas ce n'est pas n'importe quel parti politique qui est fort en Akatia Congo, le la IDPS, et le monde a balayé. C'est raison pour laquelle, à niveau de la communauté internationale, à niveau même il y a des pays africains, on nous respectait parce que au parti à opposition modèle farouche, et ben il faut se faire face devant bah acte sur le vandalisme, devant bah acte sur le détournement, devant bah acte sur l'impunité, bah conclusion oh bah où le régime passé et il qui n'a qu'à faire subir bah Congo mani. Et biso so to laki batu oyo to laki to sala lit moko ya kokena ona ndenge ya ba milice mbelelo bolinga bomo na ba Thérèse Kapangala ba kota imabelete bolinga lelo mona o ba reçu amuke ya UDPS ki mwanja likambo bakiti na nzela ba pandi ba buki ba tumbi ba biloko ya bato non c'est normal non to za wana pona kotumba te soki ba civique ba ko rejoindre biso na o to za ko sala pona ko yeba na ko réclamer ils allaient droit na biso ils allaient na niveau de constitution et ils allaient conformément na ba loi ya mboka na biso où est le mal mais sauf que bidongolo miso mitema likundu lokola balingaka ba mona biso kotambo na o elongo banite nde ba ko ya wana komba infiltrer pona ko luka ko bebisa mais to yeba toujours ko finir ko identifier bango pona ko telisa que non biso to za wande pona ko zongisa makamu na nzela tata ko conseiller ko mona mboka Félix Antoine Tshisekedi wuta vivant ya tata wa Ekondo Tshisekedi oyo akolisa na kati ya ndako ya démocratie na état qui est moko père de la démocratie Kondo Tshisekedi je ne pense pas qu'il y a ko kota na buzoba parce que c'est lui qui est le garant qui est le père de bon fonctionnement des institutions qui est le commandant suprême de l'armée la police tous les services de sécurité Temiaple DGM ainsi de suite et comment beaucoup naé bon lelo ni ce soit le milice alors que la milice ouais parce que tous les services de sécurité mboko yana maboko naé au moins il que on a côté la biloko modèle wana eza lokola kaka bayini o esi bayina Congo kala avec ba complot la bango ya mabe avec mécanisme la bango ya mabe nde baza ko luka ko profiter ko lukela ba moyen nini o ba ko bimisa yango parce que to yoki déjà même ya mabe y compris même ba concession yango esi ka bana yango banda ko ingila il paraît que ezali concession ya ancienne première dame mboka oyo donc ça n'a rien à voir surtout plutôt landela ba biloko wana surtout beaucoup monde que non bango oyo bazali ba responsable na makambo wana nde baza koluka ko maquiller eloko moko ya mbe po ba na kobimisa pouvoir ta mokonzi ekolo tala ko sala boni ko zongisa me ba kolonga te parce que tata mokonzi ekolo aye wana nde pona ko zongisa sourire au kati ya minoko ba kongomani oyo ba perdaki yango utata molai likambo ya pasi mususu esalemi na este ekolo Congo démocratique na ba épreuve oyo ya suka ya mbula te na feb komona bana ko boma ko massacrer bango na masisi na ngambo mosusu kaka na este ekolo wana bana mosusu bazo sala ba examen ba koteli bango ba pandi ba bomi ba violer na pouvoir obino bozo kamba lecture ni no sali na makambo ya pasi o esalemi d'abord maman Rosette dans le cambo itali examen d'état ya bana to ba constater moi acte moko ya vandalisme na kati wana d'abord na ko interpeller ministre ya EPST oyo azalaki numéro 1 na makambo itali ba organisation ya ba épreuve ya bana ENAFEP examen d'état est-ce que il y a eu consensus entre lui le ministre en question et EPST en collaboration na ba ministre mususu entre autres ministre ya intérieur na ministre ya défense est-ce que ba yebaki na ko fanda autour d'une table pour na ko yeba na ko so ba disposition sécuritaire pour na bana biso oyo baza ko kena ba épreuve ya bango ya ba examen est-ce que loko wana ezalaki bien traité et bien résolu dans le sens que ba étudier ki na ndenge longo bani entre parenthèses to éviter mais kota la pe komona
likambu ya ba désordre ko ingela ka butu lokola moyi na est ya biso e bandi lelo te tokutaki yango na régime passé ndeza biloko erenyaki makasi lelo to mokonzi ekolo aye na pouvoir aye te mpona koaccompagner biloko ya modèle wana alobaki tokobunda fin ke toyeba na komettre fin na ba désordre nyonso ekoyingela kati ya est et c'est tout à fait normal aza kobunda butu lokola moyi. Ce n'est que le début. À quoi est bon se précipiter parce qu'il y a que cela une année et demie autant que la fin d'un gwende qui bokonzi à ça que bunda à ça la masse o esengeli pour que aye bana kotia kimia e bana koingila ngumba est et tout ça na kondima ete kimia koingila kati ngumba est parce que ba démarche notamment konza ko la za ko ça au monde ya to na partenariat na mikolo bato bazali kokufa mikolo na mikolo komona bana wana mwana na yo tinzi na kela sa kende ko sala be preuve o ezali asuka ya mbula po ete mwana kota na cycle mosusu otala boye mwana zongite mwana kufi ba misusu ya basi bana ya ba âge wana ba violer bango kino tango nini mais to bisonyo surtout to uti ya bitumba ya opposition to bunda kitango molai koluka moya ko telemela mabe o ingela ki ota régime passé et l'autre côté na pouvoir il y a cela ngo une année et demie toza kokuta même système o ya mabe o ingela kitango molai mais les autres yete pour na ko accompagner mabe wana tata ko éradiquer bozolo ba même pouvoir passer mais boza ba partenaire to EBT FCC na catch boza ba partenaire pourquoi pas bosanga na sika mo bo luka solution pas nini mabe outil non souci la biso ezali ko luka kimia ba lié na biso to sala bango coalition bande ko FCC ceux qui baza na bolingo ya ko soutenir peut ko accompagner vision tam konze ekolo na oaza na yango pona koyeba na komettre kinenge lokati ya Congo tout ça toujours bras ouverts pona bango mais ceux qui bango balati ki mutema likundu pona koyeba na kotiela tam konze ekolo ba pot de banane kotiela yeba banjube ba sende pour que ayeba la kosala o ezali ya malamu te pona ba Congomani et on la passe pema si réellement bango nyonso baza ba Congomani ba vrai Congomani parce que moi na mboka Félix Antoine Tshisekedi azali vrai Congomani makila o eza ko couler na sa ya moi na mboka Félix Antoine Tshisekedi c'est le même ça qui coule chez moi Pati Malanga Somé ba Congolais c'est le même ça aussi qui coule chez toi maman Rosette et muto o azala makila option tozana yango je ne pense pas que na ko sala mabe akoye ko ko mabe te po ba o baza kufa na est wana baza ba tumsuste baza ba Congomani bande ko na ngai bande ko tamu konje kolo moi na mboka Félix Antoine Tshisekedi bande ko na biso oyo bayeba ki na ko diriger mboka oyo pendant longtemps na régime passé bayeba ba partenaire na biso bayeba nde ko zala ouvert batika ki mutema likundu ba se comporter comme ba digne fils ya mboka biso Congo pour que bayeba la kopesa makanisi elongo bani pona ko accompagner moko ya vision tamu konje ko pona ko luka moya ko instaurer kinya engelo kati ya est ya biso parce que na moi déjà partenariat au RDC à les États-Unis et ça qu'on promettre déjà na Italie na niveau ya l'armée ya biso au ba soda ya biso ba pona okene ko za formation au ngumba États-Unis d'Amérique pona ko ba pena ko sala ya malamu e ko ingelo kati ya biso mboka Congo et na za ko ndima ete na mikolo ko ya elikio na sana yango na yebike kimia e ko ba ko ingelo kati ya mboka ya biso ya est moi likambotali sécurité mikolo kaka quelques jours awa to moni Ituri 5 villages mobimba vide batu bazate bakimi na zamba bitumba entre FARDC na ba force patriotique intégraliste du Congo FPIC kino ezoko bakaka ezoko ba oui maman Rosette na lobaki yango pe naza ko sanga ko bangote tata mokonzi ko la moni auti ko sala mise en place c'est qu'à niveau à l'armée mise en place mais il faut composer ba acte mais c'est ça le problème on a mikondo ko pati malanga biso anengu mama konzi kinshasa to fandi mwa msusu to za inquiété na mo ba kuluna na mo ba nini me bande kwa est eza bana ba msusu balala raté ala muki ya ebité ala muki sika oyo na buto ya ebité sika ni na mo akolala mais to koki ko voiler la facette maman Rosette tata mo konzi ekolo c'est à peine akoti na kati bonga kibokonzi il faut comprendre le terrain malamu azo contrôle na yango akoko ke na lengete pona ko ba ko luka moya ko tia suna be e ba ko simplifier et la coïngue les sous-macasse koleka. Il faut akende na yango d'une manière stratégique et diplomatique pour la coïngue na kozo contrôle la situation. L'armée a biso à Congo ezali mapinga o ngana yebela kango à l'époque ya kosaka na yango te. Mapinga à Congo était dans sango 8 ans l'époque coloniale. Mapinga à Congo au monde entier banga yango o ba africain ba banga yango e bundela Congo na bitumba minene. La guerre mondiale au monde qui mapinga à Congo et ça là ba exploit au monde qui no mapinga à Congo ba solliciter on va payer de l'africain et ça là peut ba exploit mais les lois au niveau mapinga à Congo et comme un peu na déséquilibre je ne pense pas il y a quelque chose qui est caché dedans et quelle est les choses qui est caché dedans nous avons compris que non na kati à l'armée à biso il y a aussi des nationalités douteuses
il faut na koyeba kofungola miso liboso na wana rejoindre chef de l'état tango auti kosala déclaration oyo bato mingi bayambi yango mpe na motema mobimba te tango alobi ete tango azalaki une opposition abandaki kocritiquer tika critiquer mais tango akomi na bokonzi ya comprendre ete insécurité mpe corruption na moto ya mboka ezali kaka congolais ye moko ba propos wana ko ute pa ya mokonzi ya mboka bato mingi bayambi yango pe na motema malamu te balobi comment est-ce que ye chef de l'état ko loba bongo au lieu à trouver solution à que ne ko déclarer haut et fort ko loba ete problème ya insécurité pe corruption c'est l'homme congolais lui-même. Mais maman Rosette, il faut qu'on ait comprendre que non commanditaire au baza kozwa les devants à niveau ya Ngumba Est et ça là qui parle les mêmes commanditaires au baza qui la régime passé pe biso to kutika ka bango mais il est le garant de la nation bien sûr et non il va porter et c'est le moment autant mo konzi ekolo akoyeba kozwa disposition pour na koyeba na ko remplacer bandeko wana parce que on ne change pas l'équipe qui gagne mais l'équipe peut za ko pola ba finira ka ko changer yango pour za ko porter malamu te mais tant qu'on dit que tant on dit que ba yini ya Congo et ça obeleka ba mo ba Congo man le kutate en quelque sorte il a raison hein parce que au moins quand on tient ce qu'il a licho ya sala qui a non violence ya ko luka toujours kimia engelo kati ya mboka Congo azwa pouvoir ya d'une manière pacifique et de la ko kaka yango te. Vous savez, vous vous souvenez encore qu'il y a même ba Congolais belé oh ba bimaka na kati ya bangambu ya ba rebelle oh ba ndeko luka ko bundisa Congo pour ko la moi mais bazala ki ba vrai nationaliste ya biso mboka Congo mais biso ba yo ke na modèle wana et c'est là qui prouve que non na kati ya biso kaka ba Congomani et belé pourtant la même chose na kati ya lingomba ya coalition et sangisi biso FCC na bande na biso cash mais comment na ki mutema likundu oh bande ko ya biso FCC ba ko tiaka biso tata mo konje ekolo na ko marché ba moté en quelque sorte ko modèle wana est-ce que un vrai congolais na ko se comporter bongo ni le obino ko léguer na bana babino lobby ta le lo fruit malam o kondo ten sekedi ayeba na ko léguer na biso ba congolais ya lutte non violence ya ko yeba na kozala na état d'esprit ya ko yeba na ko bundela mboka na yo po lobby na yango e bana ko kenena ndenge longo bani et lelo eboti fruit à travers mona na mwana mboka son excellence monsieur le président Félix Antoine Tshisekedi lelo soki biso to yambaki na mutema ya kofungana na grand rassemblement c'est par rapport ya komona ba fruit ya malam o papa na ye kondo Tshisekedi asala bongo boni bango na mabe o bango baza ko sala na kati ya ba Congomani est-ce que bana bango ba ko hériter malam na mboka oyo na mitema likundu o bango baza na yango bidongo na miso bango babimbe be na kati wana pona koyeba la kotiaka toujours ya mabe na kati ya régime atamu konja ko mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi est-ce que ba collègue nini ya malamu lobi pona bana na bango et ça est grave tozo suna moment ya ko kende gauche à droite té c'est le moment ya ko construire Congo tozu mokonzi ya bolingo o aza na souci pe chrétien lokola ngai pati malanga somme ba congolais na yebi ke biso ba Christ za kamona mawa na mutema ya kokita et na tala kondima ete tata ko konja ko na 5 ans o ay ko sala tourisme té ayende pour répondre na besoin pe na batati ya population congolaise o balela ki tan molai et banani ba ko accompagner za ka biso ba Congomani mais comment na ba Congomani mitema likundu ndenge tan ko konja ko lobi o ba ngo baza ko boya changement ngiro kati ya mboka Congo o ba ngo baza ko lingate ke malamu monana o ba ngo baza ko lingate ke Congo na biso démarrer pe ekela ndenge longo bani Congo o ba payer de l'Afrique ba ndako banga à l'époque wa pele lo Congo yango et ce que o tali banani baza ko linga ko finaka Congo et ça ba ngo ba Congomani et ba Congomani yango banani to comprendre to baza ba vrai ba Congomani te bazala bango ba vrai ba Congomani te baza ba nationalité du thèse parce que so ba vrai ba Congomani ya solo ba ngeba se comporter ndenge ba ko se comporter te yango na yebisi bango politique amana mboka Félix Antoine Tshisekedi eza politique moko o eza na pédagogie le ko eza pédagogie ba ko comprendre en pratique na sima mikolo ba ko comprendre et si tu comprends déjà ba code na bango ya déverrouillage bientôt là tu vas ko verrouiller bango moko ba ko comprendre que oh no so bandai ko sala et si tu comprendre yango mona mboka pati malanga makanisi na yo kolandisa mabokutani ya ba gouverneur ya bituka bisato notamment Ituri Nord et Sud Kivu mokolo ya le 31 août o utikoleka na mokonzi ya mboka pambate yango tourna qui plus autour ya sécurité makanisi na par rapport ya bokutani wana. Non, c'est encourageant et à féliciter. Naza vraiment na esengo komona les trois gouverneurs wana ba yena si à makolo ata mokonzi ekolo oyo azali les garants et le père de bon fonctionnement des institutions de la RDC. Ce n'est pas pour rien komona bango ba yepe na si à makolo aye
pona ko yeba na ko poser o ezali ba problème wa bango o ezako lekela bango o kati ba ngumba bango ba ko kambaka kuna Nord Kivu Sud Kivu et Ituri et kota la pe ngumba na misato ezali parmi ba ngumba o ya tout moment ezali menacé déranger na makambo etali bidongolo miso mitema likundu ya ba l'armée moko inconnu ya ba civique ya ba rebelle moko ba délinquant o ba ko luka toujours ko tia kaka désordre ngelo kati mboka biso Congo et ko so ba tamo konje kolo zaka ke tamo konje kolo ayeba na ko porter quand même response ayeba na ko soutenir bango o etali sur le plan sécuritaire pour que kinya pe eba ko ingelo kati ba ngumba bango ndenge moko peza ko ingelo kati ba province mususu et tamo konje kolo alobaka yango que na ye wana pona ko luka toujours Kimia et bana ko ingelo tout étendu à RDC et comment on a ba province mususu bande ko bazana Kimia ba province mususu bande ko biso bazana Kimia te de temps qu'on ko le pe azakola la pongité aza à tout moment dérangé à tout moment menacé à tout moment fragilisé maintenant qu'on ko ko un peu dérangé à tout moment choqué frappé na makambo ko na déclaration ya ngumba est ya mo peso sala na ibuto ko la moyo abeta porte par-ci par-là pour na ko yeba na ko zwa quand même appui moko ya malamu na niveau ya communauté internationale oyo kosangisa na bakongomani pour que toyeba na ko éradiquer bidongolo miso mitema likundu oyo baza koboya kimia eingela okati ya ngumba ya Nord Sud ya Nord Kivu Sud Kivu y compris Ituri mais toza na kondima ete kimia ekoba na koingela parce que tamo konza ekolo aye wana mpona kosala tourisme te aye wana nde mpona koesala politique oyo ekomema changement au kati ya mboka biso Congo pendant 5 ans waye ba congolais ba komona quand même une grande partie à changement. Bon mboka pati malanga tozonga mo moke na likambo etali démantèlement ya réseau oya ba milice na Kingabwa toki FCC koloba ete bazo banga ete tokoma na non état pe bazali ko senga justice militaire ayeba ko saisir dossier oyo na procédure ya flagrance. Mais koyoka komona biloka modèle wana na komitu na pena komiyoka na mawa na bato ya modèle wana aussi longtemps que biso to yebi ya mabe au régime passé ça na katamboka oyo est-ce que vraiment régime passé ezana un exemple nini ya kopesa biso comme leçon na katamboka au Congo pour ni bali ko sala ba 20 modèle wana ko me aussi ba théâtre ya lokuta bo pona nini peuple congolais ko yoka ba wana buzolo baza ko loba wana te est-ce que bango fuma bazana leçon ni ba kopesa biso na mboka après d'avoir ko sala ba be nini ba fabriquer na katamboka oyo nini ba fabriquer ba kunu na oyo ba ko nyokola bato ko mener bato ba vidir banani ba fabriquer bango ba beret rouge banani ba fabriquer bango toyoka bango bakende ba mboka par-ci par-là pour ma formation en ligne ba former ba loka mabela kati mboka oyo essayer ba maman na ba trouble ba désolation makasi oyo ba ndeko bele ba konti mabela à cause de loka ba former na mboka oyo mais total ba bango na misu mais to ba que non to ko sala violence te to ko la bango tina suka jusqu'à ce que ba congomani ba ko zo contrôle ya pouvoir la bango na boko ndenge le bazui et bango ba ko ba ke ba yeba na ko saisir justice ba yeba na ko saisir communauté internationale à l'égard ya quoi ou en guise de quoi nini oyo bango ba na komba épreuve ya autre qui na bango na justice to ke na bango na justice ba prouver sur ba épreuve si réellement ba épreuve pour prouver suffisamment que non ba milice wana ezande biso to bazana ba preuve yango ya kotalisa ete bato wana effectivement bazali bato ya UDPS mais bana ki sapte to ko yate mais biso to yene na pouvoir à démocratie te na pouvoir à état de droit pour moi to se voiler pe la face te biso no so to yebi na ba makambo soki UDPS abongisi to yeba ndenge sukaka non ba ndenge sukaka ba casse na ba véhicule ya ba privé bato okutu bazana likambo te biso nyonso to zala te ke non to koto mi koti sa to koma na fanatisme moko non to mi lobela yango pe bo to bi ba réaction notamment bande kona biso o ba kumbi moto to bi réaction zala ka ce qui pe UDPS a lancé mot d'ordre bo to yebi ndenge sukaka bato babimaka na ndenge ya kimia na ndenge ya bato wana il y avait bato musu baka ko accompagner biso na marche o bazali mitema likundu on a koluka ko semeka ka désordre pour que ba kitsa on a mitu ya biso mais biso ba marche na tout ça là ka ezate pour na ko semer désordre maman Rosette nazali ate pour na koya ko sala jale lobia ko ya ko komisa kaka eyambo ya ngai o babengi cash non nazala na pour na koloba nde bon solo toza wana pona koloba les bienfaits pe toza koloba o eza komonisama mais to moni yango pendant 37 ali cha kondo tsensekedi nini oyo ye asalite pona koluka changement ngelo kati mboka oyo lelo soki ba Rosimu Kendi ba Thérèse Kapangala ba Hussein Ngandu ba Kota Mabele ba o ba yeba la ko encarceler bango na niveau ya ba permanence ya UDPS ba o ba boma bango ebele
ba le tiré dans la carte à prison c'est parce que bazaki na lutte ya non violence bazaki na lutte moko ezalaki ya respect ya ba principe ya ba texte lelo on se doit ça la système ya milice mais lelo to ça na ndenge to zalité mais lutte biso to bundaki mais lutte na ngolo lelo ngoli ndeko kabila la pouvoir Maman Rosette est-ce que je suis là koloba et le moyen na pouvoir mais les autres travaillent en collaboration mais bien sûr tu dois travailler en collaboration mais la même la majorité parlementaire la présidence est dirigée par qui ce n'est pas nous mais tout le monde est calé vers majorité parlementaire tout le monde est oh là qui ancien général la ville à Kanyama ayi bisa au degré à lit auto dans la qui na ngona katamboka même yemo ko sénateur à ville de Kabila ayebi so le landi moko tika pouvoir za pona sentiment ayebi ke bato ba bundela ki ngana mindukité mais ba bundela inga kaka na nzela pe na ko senga pe ko respecter ba principe na ba prérogative o ba ba sala ki le longa na tika pouvoir na kende comme même biso na ba biloko bazo ko luka ko sala na te wana za biloko ba baza ko fabriquer mais ba ko longa te parce que ba kongomani maelo wa bango ezali ne pa ata mokonzi ko le Félix Antoine Tshisekedi pona kozela moko ba promesse o ya promettre ba kongomani pour que ela tanzoto toza sur la terre futilité te toza na moment ya changement to lingi Congo même sur na changement pour que les Congolais se retrouvent dans le balingeli. Changement, oui, batonio so bazana poste à changement. Voilà pourquoi ton moni personnalité politique notamment bazala qui 13 parlementaires ba commis 12 ba démarche bazali ko ça la nuance faisa autour et à changement. Lecture ni no sali par rapport à démarche wana o bazo tambola basangani ezala opposition ezala o yazana na kati ya pouvoir basangani bango nyonso pona ko kende ko mona ba dirigeant nyonso na tina ya koluka changement na le Congo. Lecture non par rapport à la démarche wana. Merci beaucoup Maman Rosette. Na meka ki un peu moi komanyola muke kota la bande ko biso o ba benga bango les 13 personnalités. Comment na makanisa bango bazwa ki pona koloba ete to bimi to sangani comme un seul homme koluka moyen ya kolandela makambo etali ya processus électoral pona koyeba na kubunda na likambo ya réforme ya loi électorale. Ce n'est pas mauvais. Biso ceux to bimaka na nzela boyebi un certain to bimaki na nzela to manifestaki et ce n'était pas pour rien to telemenaki moi mabe o yebaki na koingela pona bande kwa biso o bakedaki ko interiner pe ko pona mboka malonda o esala ke biso to bimana nzela et bo mona yango lelo o soki bande kwa biso to monaki ke na niveau ya seni ezana makambo bele il faut ba revoir yango ezana makambo bele il faut ba meka ko tiela bango bachela yango misu balandela yango pour que seni wana e ba vraiment na ko instaurer système wa malamu o ko pesa biso accès ya okina ba élection crédible transparence et démocratique. Et raison pour laquelle, comme on a les 13 personnalités, l'initiative est bonne. Mais l'initiative, on a ekende na ndenge mongote ya komebiso na babilo komongo sumbongo kanyaka leta ebima e ingelo kacha bango pour que bakende ko sala ba makambo soki ndenge nini non. Peto lingite ko kena biso na ba dialogue soki marque nini non. Crise ezate na kacha mboka. Toutes les institutions fonctionnent normalement, calmement. Et ce qui est important, dans le bas qui même la cahier de charges de 13 personnalités, et ça veut dire que peut-être entre autres, tout ce qu'il fallait que la procédure, il y a la routière, et comme il identification et recensement. Il y a des Congomani qui sont parce que les Congomani qui sont tous un problème, difficulté, ma casse, identification et recensement, ma carte, tout ça, carte d'identité. Raison pour laquelle ils appellent mon collègue la difficulté de l'élection. Il y a mis raison pour laquelle il y a beaucoup de nationalités du Tézo Batami, Nassima, il y a bien la version de Kachamboka Awa. Il y a mis la Likambu Etali, P. Likambu, il y a caution. Caution est tout à ma casse dans ma élection. Et mon temps, on va la routière, et qui monte à mon longobanité. Et ça, on a privilégié Kakabato dans ma coquille. Mais dans ma coquille, dans ma canis, il y a ma lampe pour la comporter. Pour le changement à Congo, on va faire ça dans l'espace, dans ma caution Batiaki. Il faut atténuer, monter à caution et dans la ndenge longobani. Il y a mis ça tout. Les Camboya Sei, bah revoir yango. Et là, on est type mon boulot, mbilinga. Les Camboya Sei, on a été mon boulot, on a été bisayo, mbilinga. Bah tout ça, babima awa, na bisayo, bah comme ça, mais bah c'est tout ce truc à babima. Et nous sommes comme ça, bah c'est tout à babima. Et tiens, sauf mal en ndenge longobani. Mais les Camboya Sei, on a pas le capé pour revoir yango. Bah revoir yango, bah tala yango malam. Peli Kambuli susu ya seni, yemoko, azala, naba, disposition ya malamu o etali sur fichier waye na niveau ya internet o ekopesa ba Kongo manyo accès même les siko zali kuna o kotika na site ya seni mbala moko ozana accès ya koyeba même nombre ba voix o yo bimaki na yango o yeke to kenda kala ba blog ba sala biso l'échappatoire o kekuna na centre o ba o tsheba témoin mais o mona kaka baza ko yela yo ba fichier complet ba papier complet
ou même pas ils ont permettre oyeba na ko identifier si réellement ba voir ou surtout eza yo ou bien eza yote et ba biloko na to lingi quand même ba yeba na ko boaka miso ba ngoli kolo yango pour na kotala yango afin que to ke na ba élection moko ya malamu maman Rosette ba élection sur le karamboka o le kakabiso ba avec beaucoup de difficultés to ko ba marché ba moté ba étudiant na ndenge malamu mais ba étudiant te pour na ko profiter comme ça ba bénéficier miso le peuple ba te pouvoir te to yima mboka ba pouvoir te to lingi les solo ezala pouvoir les déjà moko autre qui n'a pas élection libre démocratique transparence et ici mon amboka Félix Antoine Tshisekedi mais tout le monde a bien les cas où tu as élection en 2006 qui n'a pas élection le cas à la niveau législatif provincial moi bien to lingi et zongaté et comme aga première élection qui ne peut pas battre l'ambassade première élection qui ne libanda amboka parce que on amboka pati malango monité yango nde bazolo bela esengeli réforme institutionnelle pe électorale et salema institutionnelle la nini tout dans la crise réforme un système électoral institutionnalité bobo institutionnel tout dans la crise système électoral oui et bala ko salema ba réforme yango na ndenge malamu mais comme mabiso la ba institutionnelle la nini crise la nini toutes les institutions sont à bonne et due forme institution président de la République ezaliwana parlement ezaliwana cour de tribunal nyonso eza et ko ingila pe ndenge longo bani ba mise en place pe za ko salemaka eza ko kendanga na ba procédure e longo bani o mabiso ke ba kene ko revoir ba tala beloni te yebisa bango nyonso ba ko luka o réforme institutionnelle obobwe ba yande na simata mo konje ko ba accompagner vision za na yango pona ko ba na ko bongisa mboka biso Congo ba tika ba parti pris na ba intérêt égoïste personnel za na yango to je suis na temps wana te toujours sur la tawana te maman Rosette batika kozongi sa biso na sima le train est en marche bazande na sima ya vision autant ko ndeko za na yango mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi aza vrai congolais vrai congoman du sang père fils o ba benga yango na bandeko ya biso à latin yusu sanguinus yusu soli et que se retrouver kati waye aza mutu te oyo bakoloba o gauche à droite ezawana te ba accompagner ndeye afin que Congo abiso ebima na kati ya libulu oyo ezingaki yango pendant tant molai mwana mboka Martin Fayulu azali kobeta sete na kosenga bayeba na kobenga na tope na poto expulsion ya ambassadeur ya ekolo Rwanda na kati ya Congo démocratique Vincent Karega ba beti sete pa mwana mboka Martin Fayulu liete sengeli ko bimbisa ko benga na na mboka Congo démocratique likolo ya ba propos na ye bien sûr koyoka ye mwana mboka Martin Fayulu yazana na kati ya mboka biso Congo ceux qui ont président ndenge alobaka yeke président ceux qui légitime yimo mona bengana yeti yeso osenga banani ba bengana ye parce que yalobaka oyenda da président légitime et le quoi za mokonzi o alobaka yimo ko na kata ya mboka biso Congo kengane président légitime kasa zo le devant ko bengana ye akosenga na nani ba propos na yenga na zakana na réflexion ya ko ibana ko analyser ngote parce que il y a benga ka président ceux qui ont président yimo ko zo le devant mais ceux qui président biso ko moment théorie que moi na mboka tam konje kolo Félix Antoine Tshisekedi a cause de disposition na d'une manière diplomatique et bon ba ambassadeur ya Rwanda yo juger ndenge nini non ezaki ba propos moko ce n'est pas encouragé et ezaki appréciable était et nous devons quand même faire des analyses et de faire les part des choses ya ko yeba tino esali yeki abimisa maloba modèle wana et uti na nini pe ba ina nini afin que to manola yango poto bimisa sensi moko e ko tanda ndenge longo bani pona ko yeba na ko sala soki ya ko kende ou ya ko tika la kaka mais to kikena na ndenge ya précipitation te parce que tous en a ba pays non surtout wana tous en a ba bon terme et c'est nos pays voisins mais ba ambassadeur na ba mboka biso soki to yaki na ba bon terme te ba ambassadeur ba ngaba ingila apwani tant on a ki ba ambassadeur ba ko ingila kati mboka biso c'est que tous en a ba bon terme sauf que na kati na bango ndemite mali kundu bidongo la miso bazali oyo a complicité kana ne tata mokonde ko la lobi na ba kongo mani ya biso awa oyo tili oto zolo ba ki baza ba nationalité douteuse na la ndima isu te ki baza ba kongo mani parce que ti baza ko continuer ko sala kama makambo ya mabebe ya mabe ya cc ya ndenge ya kobata ma ya kinzonzi pour que bakosa ka biso ke non ba ko na télévision to za ba kongo mani ba ko leka sika boy oto ko so misabo to ko sala bo menacer baza ko lia ba kongo mani cc baza ko lia Congo cc wana nde biso tozana derrière bango te wala pe toza ko yebisa bango ke esi to yebi bango soki bango moko ba ko se repentir te na sima mikolo awa bayi ba ke uzala passe pe ma pona bango parce que tamu konje kola lobaki ke même Jésus Christ lobaki asepelaka na liwa muto masumu te ye pe alobi na pouvoir ye akosepela te na bango bato masumu bayi ba na kokufa na bela bango alingi ba se repentir pour que baye bana kozala sauver et délivrer afin que bokonjalo la paix et bana kozwa place pour bango
Coalition FCC cache badega ezali koko bakaka notamment incident entre Mwanamboka Azarias Rouberwa oyo azali bongo ministre ya décentralisation na ministre intérieur Gilbert Kankonde oyo abeti seta lobi ete moto moko te kokota na secteur na ye. Merci beaucoup. Naza un peu déçu comment na Mwanamboka Rouberwa kokoma tina niveau ya ko zoale devant na attribution oyo za ya yote. Raison pour laquelle na pesi na Mwanamboka Gilbert Kankonde raison pe longonya mokako swapo aboy ko kende na ngona précipitation ayebi na ko saisir conseil d'état. Ce n'est pas pour rien à saisir conseil d'état. À saisir conseil d'état parce que yango ezali pona koktala bambeba administratif nyonso to. Et bala ko manyola pe kotala soki nani oyo azana raison pona likambo wana. Oyo Mwanamboka Rouberwa linga sala wana babenga yango ezali usurpation du pouvoir. Parce que les attributions est partagées. Oh, ils ont la responsabilité na yote. Oh, ok, ne pas ça la yango pona nini. Pourquoi tu na niveau okena ko nomaka ba maire de la ville. Oh, à l'égard de quoi? Pona nini ko ngaka mbiso na ba 25 na mboka o Nzambe na ngai. Oh, ba luka nini vuma ya mabeka ke ingiro kati ya mboka ko. Tango machine très essayer démarrer, ba to komi ko luka malamu ingiro kati ya Kongo bango ba nika. O moi ba blongo ba luka wana. Potango ba to ba tia ngo misu ba ini ba profiter. Biso lingi sura il va profiter de l'amboka au Congo. Biloko ba baza ko luka wana. To boli yango to boyi yango. Sala la responsabilité na yo, zala limite na yo. Tika muninga asala o ezali pe ya limite na yo. Donc moto garde. Non ko violer borne te. Ba komi ko violer borne. Ko violer borne pona nini? Et c'est la responsabilité na été. Et c'est la responsabilité territoriale. La compétence yana. Il y a ministre intérieur. Et c'est la compétence na été. Mais pour nini na komi ko kende trop vite bongo. Koko le la makambo eza yote pour nini. C'est qu'il y a un mémise au batamina se wana. Et c'est que azako luka ko profiter de ça la bloko monga mabe batamina se wana. Après tant ba loba o ba lobi. Na suka yango ba loba kaka oh non. Bande ko cash. Bozo mona bina moko. En tout cas, tous on a besoin de kimia. Tous on a besoin de désordre. Tous on a besoin de ça la haute volonté à Congoman. Oh, balinga qui n'a pouvoir comme Kondeko le monde en boka Félix Antoine Tshisekedi. Tous on a volonté à ça la makambu ya buzoba ya bosoto ya salite modèle on a té. Ba accompagner des visions tant Kondeko oh et ko ba la kozongisa quand même ya esengo au kati ya ba Kongomani. Mais ba accompagner tant Kondeko au terme ba futilité na ba buzoba wana et ko lekate pe ko lekate. Mwana mboka pati malanga to komi ko poussa na pona ko suki sa émission à mokolo ya lelo tout le belamo mokeli kambo oyo komi ko sala soni et komi ko pesa passe ti bato bo fanda ka bo bato balamu ki balobi te moto na moto rosambela na ndaku na to kokende lisusu na ba ecclesia te na affaire Ronsard Malonda guerre oyo ezali ko régner entre pasteur Soni Kafuta na Albert Kankenza oyo Soni Kafuta zo accusé était azali corrompu et pe na soutien ya présidence de la République. Mama Rosette, ngai wabino pati malanga somi ya ba Congolais nyoso na komi koyoka mawa naza mo Christo pe ya église de réveil mais ba oyo ba sali ya Nzambe église de réveil ba komi kusala biso kati ya mboka au Congo eza soni ba sali ya Nzambe église ya biso mboka Congo oyo batana ba église wa bango baza ko kwa misolo mutu kwa moyo na biso ba fidèle wa bango. Mais boni balati susu mitema munene pona ko luka susu ko gagner a mingi la banzela ya ba kambia ekolo Congo pona ko kendaka ko se retrouver ka susu kuna ba o baza ko gagner ka mingi kuna ba fidèle biso to bénéficier na mota bana ba bénéficier na ba gagner kuna na église kaka ba famille ya bango basi wa bango bana ya bango biso to fuka ma bono ngoto la repa Nzambe ayeba ko kitsa kimengi lo kacha mabota ya biso pe ya kacha mboka biso Congo bango ba pasteur ba biso to ko pesa 10,000 francs di nyoso eza droit na bango parce que bible eza ko loba yango mais sikoyo o ba makenda ko zo kuna ba responsabilité ba ko assumer o kacha ba institution mboka oyo nini bazo misaka na église et le moko te pour ba fidèle o mona même ba collaborateur bango ba ko nyoko ma kolela pasi ba sala nzambe ba lingi mboka o Congo te lelo o Soni a lobby Kakenza lobby o kuna lobby metoko suka wapi baza ko benda na pona ba intérêt na bango personnel batika ko sa biso bakena ba San City kuna po ke bazwa ka basala Nzambe ba assumer ba responsabilité tant ba utaka San City pona ko pesa ba député ba bimisa banani ba membre de la famille bango bakena ko so bambongo kuna na niveau présidence et ba misolo bango bazwa kuna banani ba bénéficier na yango kaka ba famille bango
bayebisa bango ke bapesa bato na baseni kuna ntango ngoyemulunda azalaki moto bango babimisaka au 2011 bapona banani toloba kaka kaka bamembre ya famille ya bango bakobunda moni bakosalaka baguerre baza kosimaka batrouble wana ya kobendana wana eza mpona baintérêt na bango moko personnel. Merci rapidement. Zambo akeli na sima kambo bango bakosala wana akolinga yango te pe akotikala kolinga yango te. Rapidement mwana mboka. Merci beaucoup mama Rosette. Lobanga ya suka ebi na koyebisaka tuta mokonzi ekolo na lobaki azali aigle nyama wa yele nyama mayele pe nyama amonaka musika aigle soki akumbuki likolo amataka musika makasi mena komata wa ye soki mbula ekobeta akimaka batami okati ya baniage tata mokonzi ekolo fai bakindi wana aigle yango wana pe aigle po amata azwaka mwa temps mais soki amati akendaka mbala moko nayebi ke na pouvoir ya yo ozozo mwa temps ya comprendre makambo ebele mais dès que oza kodémarrer nayebi kodémarrer une fois pour tout mais yebaki biso bakongomani tozane na nsima na ye surtout jeunesse atika biso te parce que lit oyo tobundaki na ye bato bazalaki beaucoup plus victime eza nde jeunesse ayeba na kopesa jeunesse wana chance oyo mpo baza na souci ya koaccompagner vision na ye bajeunesse oyo ya miyibi te ya mitema likundu te oyo baza wana baégoïste mpona baintérêt personnel ya bango moko jamais bajeune oyo baza na souci ya changement ya avenir meilleur mboka ya biso Congo. Merci beaucoup. Merci bandeko balandi tokomi na suka ya émission ya mokolo ya lelo toyambaki pona bino mwana mboka Pati Malanga oyo azali bongo président ya jeunesse ya parti de l'unité nationale puna pe azali moko ya ba communicateur ngai na bino tokuta na mikolo ezali ko ya coup de chapeau pe un grand merci na fondation le Dieu de Moïse ya maman Colette Nzinga na ba œuvre azali ko poser na ba acte ndenga azali ko suga bato bipai na bipai en tout cas coup de chapeau pe musala malamu na yo un grand merci na bino ba nyonso bolandi biso uta commune ya Barumbu botikala toujours branché na canal Kin télévision télé vérité émission oyo bozo yango en rediffusion mokolo ya mercredi na bangonga ya 11h30 numéro ezali affiché oyo azali na message oyo azali na poste ya kokota en contact na biso abenga biso bandeko balandi bolimbisi penza to boyi ba bip na bido po e ko déranger to kozwa temps ya ko rappeler binoté. Merci l'équipe technique sous les mboyo, merci Maïka Mwaka na réalisation, Rodi Louadio Koupar Bola, merci le maestro Guy Poutou tokutani na mikolo ezalikoya. Soki ozalaka moto alokuta na kombo ya baninga na rapport à mabe epai ya chef pona baninga bakoya qui ont valeur na corruption d'ABJ à bannir déstabilisation ya administration ya mboka toboye. Je suis la voix des sans voix o elobami na se na bimisi likolo avec un salaire de 200 000 tu as construit les immeubles partout, tu as acheté les voitures même construit les villas au 7e femme. Tout cela avec l'argent que tu as volé à l'État, aux vraiment Moyibi, avec les contrôleurs d'État très